ya radio télévision Kimbangiste UK ya solo bisika bozwami to pesi bino mbote mingi ya solo na mokona lelo nazali vraiment na esengo ya ko présenter bino émission oyo ya sika oyo to bengi la santé n'a pas de prix ya solo chaîne oyo ya Rateki UK etalami kaka na bakimbangiste te mais etalami pe na ba non kimbangiste oyo to bengi ba sympathisant na yango esika nyonso bino bozwami to pesi bino mbote petika ete papa Simon Kimbangu Kiangani akoka pe kopambola bino sans plus tarder na kosenga na régie akoka kolekisela biso introduction ya invité na biso ya poko ya lelo et tokutami bongo juste après. Merci. Invité du jour, Ezali Bongo Maman Louise, Ye Azali infirmière ou bien Monganga, Azali Continence Clinical Nurse depuis décembre 2019. Azali Monganga pendant 11 ans. Maman ndenge touti kolana na introduction moke ba pesi biso soki ezali loko moko na introduction oyo to raté soki okoki koyebisa biso ndenge toyebi kozali monganga ozali infirmière donc mosala nini oyo ozali kosala. Non maman merci mingi ndenge opesi nga parole kombo na nga ezali maman Louise nga nazali bongo moko kati na minganga te tolobaka na lingala mais nazali bongo infirmière awa na mboka ya Angleterre donc soki nakoki koyebisa bino mosala nasalaka bongo na hôpital nazali moko kati na ba oyo tobengi ba continence clinical nurse specialist donc bato oyo basokipaka na continence spécialité na ngai ezali beaucoup plus na edaka to na traitaka bato bazali na baproblème urinaire to baza na problème ya nzongo inene nasi bozoyeba nzongo inene donc number 2 nde tolobaka donc na kati ya communauté tomonaka ata mosusu bana nde bana ata mosusu alali na kutu asali mwa accident ya kosuba na mbeto mais na bamikolo mpe esalemaka mosusu azoyeba te alali kaka azose contrôle te parce que aza na contrôle ya basuba na ye te nde alali asubi et puis mingi problème wana ezala mingi na bamama oyo baboti donc problème wana et puis bato mingi oyo babeli bakoleli loka bapasi baparalysie donc baparalysie wana ekomeli na niveau nini asali AVC ou bien asali accident moko ya mutuka paralysie fonction ya organe interne siko organe eza so makasi te moyen ekanga aza na contrôle ya masuba to ya sanité eza te donc akomi sikoyo na incontinence nde bato wana ndenge anatraitaka mingi mais ndenge naye korépondre invitation parce que ndenge kaka nde nalobaki liboso outi kointitile yango ke la santé n'a pas de prix et c'est vrai que santé bakoki basakana nango te parce que soki osakani na santé kombo na olikwa donc esengo esalinga ya mana komako parce que na émission na vraiment toza vraiment na esengo makasi Maman Louise vraiment na présence na yo kati na plateau na biso na mokona lelo en tout cas eloko moko esepesaka makasi eza komona que maman congolaise azali infirmière bandeko balandi na biso na poko lelo ya Rateki UK en tout cas ezalaka na stigma moko mingi oyo baatachaka na biso soki tolongwe na bamboka na biso ya Afrique to ya Congo oye na mboka ya bapaya oyo tolobi Europe tokomaka plus kodépendre na mbongo ya gouvernement mbongo ya social bafutela bana pe cantine alors esalaka ndenge nini bandeko tokomaka vraiment à l'aise na mbongo oyo tozolia ya social oyo tobengi mbongo ya social tokomaka vraiment bafainéant mpe bafainéante eza likambo tokoki kobomba te kasi na komona lelo na plateau na biso toyambi Maman Louise ye azali infirmière tokotuna Maman Louise soki mosala oyo infirmière asala yango déjà na Congo to ayaki nde kosala yango awa na mboka ya Angleterre esika tozali mama ezalaki ndenge nini ozalaki déjà infirmière na Congo esima na yango oye kaka kocontinue kaka carrière na yo ezalaki ndenge nini oyebisa biso moje. Merci beaucoup maman journaliste na question posée ngai c'est vrai que nazali monganga awa na UK
mais na kuna la butaki na mboka ya Congo na sala jamais musala wana. Donc de ma formation na humanité secondaire na sala ki pédagogie to teaching in the primary school dans na kwa kutangisa na ba école primaire. Maintenant on a silisi na sisi na secondaire na iko sala degree na Haïti on a sala ki ezalaki bongo Haïti on va comme un programme software. Donc ozo comme un programme ozo comme virus comme la coronavirus ozo comme virus na ndenge Haïti comment en utilisant un certain langage de tout ça ba langage ba langage des belé ba ça ba Haïti ba informatique ba yebi ça na sala kawana et puis na ko travailler en tant que PA na Congo kaka ça na pour ça là. Mais dans l'autre temps ndeka to sungana na kati na ba famille ke ko ko zobela na zaki makasi na ina bolingo ya bokinga koko na maza ki bona cancer. Alors koko elo bena guwa na développement mingi tant koko na mazobela koko na maza pe ndo ina ngato za même combo. Alors ko ndeka ba para ba ba boti biso déjà bana ba si ba koli siko biso to koli ensemble na koko. Alors koko a comment tellement malade oh na kati na ndako jeune fille ko aider koko ezeka kangai nazo aider koko na ba traitement na ndako nazo aider koko na ba traitement na okena na hôpital pour ça ba test nyonso de nazo kota na ba bureau nyonso na koko na osunga koko na ngai et puis nzamba ko sunga ke na eko ya na mboka oyo ko na problème ya libala ko na mama na ye na mboka oyo na za na camarade te na ndeko te. Alors détermination et le professeur ya maman retenir mot détermination. Ce qui toye na bamboka oyo ya bapoto oyo eza d'abord lipamboli. Toyebi comment bazo kota na ba église ba sala ba prière tant monsieur ba 100 jours bazo ke na bangoma mangenge ko sama pour bazwa visa ya kota na koya na Europe. Mais yo na to chance ya roya awa. Alors pourquoi to profiter te na kin peut-être to na ba famille mo ya ba famille mo pauvre. Muta ofuta mo ma minafalo ko eta na université azate. Mais yo yé net biso na nursing nga parce que nazo observer no nga na tangi na ngofela la futa na minafalité. Ko au contraire bazo futa na bourse. Bana nga bazo tangisa bango na nurse ba futa bango ba mo ya child care bazo futa bango mo ya kokengela bato bakengela bango pendant yenga azo kotanga eza opportunité moya ko rater te ozomona soko vana ndao okoyeba yango te tant mwana bandi formation na mama na te ofuta ta un likuta to 1 penny or 1 pound ya binaka na futa te na nursing tant mwana bandi classe exactement ça osa diplôme advanced diplôme en nursing ata un likuta mo ofuta te ya binaka première année deuxième année, troisième année. Au foot à minéral, au besoin l'eau, on fait une la troisième année, sauf qu'on a un degree. Degree à nursing. On a un degree à nursing, on a besoin l'eau. Mettons tout au bandeau qui maman. Et puis, il y a un autre qui est à Souka. D'ailleurs, il y a un qui avant, mais surtout, il y a un clôture. Le gouvernement, comme il y a un alors, il faut solliciter diplôme. Moi, je suis advanced diplôme en nursing. Exact, il faut que ça degree à nursing. Mais à partir de comme si on pose l'eau, nous devons bon, il faut que tu aies une chance. Il y a une chance de se présenter. Il faut oser un peu. Parce que qui dit, qui dit, aux années. C'est un peu courage. C'est ça. Et là, on a un peu so inga na vanda ki kenaza na vanda kan ndeta mso nsipe ni kito diplôme oyo te na zana mo et puis bon wana ka ba infirmier na mboko ne ba yebi diplôme na différence maintenant comme tes pour plus aux ans ka na même salaire aux ans na même grade donc différence ça va manquer ka na ba ndenge to senga ndenge ba senga biso to meka ko se recycler. Alors on sait comme sur na sima mais salaire au bas grade et ça quand n'engue moko il y a une opportunité se présenter ba maman ba ndekona besoin la ngai to profiter pour tama na mboka ya mundele pour na mboka to utakita musu ozakita posa ezalaki mais oui bika bisika to buta mais en tout cas nzambe to ka sungi comment to zo ka opportunité wana. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, maman. Vraiment, merci pour le conseil. Et j'espère que lundi, nous avons sur la radio-télévision qui va sur UK. En tout cas, pour suivre la note. Et puis, bon, il y a en tout cas conseil. Oh, il y a des maman, lui, ça vous dit qu'on fait ça vraiment. Ceux qui ont une carte et que vous avez un ça vraiment, vous avez un souci. Il y a besoin de l'habitude d'ailleurs. En tout cas, maman, soit décision. The next intake. Je pense que next intake, tout ça dans le mois de
mars Septembre. ntango mosusu septembre nde kozala semestre interne kende ndeko na ngai kende na université se renseigner bacréer to bacours eza ebele okoki kosala eza kaka kozala infirmière te okoki kozala architecte okoki kozala na kati na management business ezali donc ezali na baopportunité ebele. C'est le moment de profiter na yango parce que kolala kolamuka gouvernement peut ezali ko changer makambo ezali ko changer du jour au jour. Donc c'est le moment vraiment ezali pe fierté naza sûr que bana ya maman lui baza très fier maman na baron que na tongo peta bazo ke na petit uniforme na ya ba infirmière bazo mona ke maman zo ke de musala ya malonga musala ya fierté ya lokumu ezali lokumu na maman mwe alors voilà to leki sikoyo na kati na émission na biso ezaki très important tokoka kopesa mwa conseil oyo avant que tokota na kati na masolo na biso po toyebi que toza na bamama ebele na kati na communauté congolaise oyo bazali vraiment na soutien te azali na moto ya kobooste te ya kopushe te mpona likambo etali kozongela baétude na ye age ya kotanga ekosilaka nango te tokendaki na graduation moko ya leki na ngai ça fait je pense 2 ans nazalaki surpris ya komona mama moko ya mokolo ya nigérienne azalaki na ba 60 ans bandeko azwi graduation na business and management bato nyonso batelemi babeteli mama wana maboko epesaki nga vraiment esenga koloba vraiment kotanga eza nango na suka te eza nango mpe na limite ya age te na age nyonso okoki kotanga mpe oachieve mpe elongo. En tout cas, vraiment, ils ont vraiment à applaudir, vraiment félicitations, vraiment maman. Et surtout, la bête pédale, ma beaucoup pour papa, Philippe Moulio, la maman, en tout cas, vraiment bravo. Dans les réunions, sur eux, ils ont un cas, en tout cas, pour soutenir ma maman, ou dans la poste, il y a besoin en classe, ils ont laissé mon abonnement, mais c'est mon père, la patata. Alors, sans plus tarder, tout le monde a la régie, pour balancer publicité, mon coin poussé, et on a tout le monde juste après. Merci. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear Kimbangese brothers and sisters, as well as all Christians and all believers of the United Kingdom. The Bible teaches us that the old Jewish people had acquired wisdom, intelligence, and wealth through the saving work of the Lord. During his reign, King Solomon, with the help of the children of Israel, had built for the Lord the temple of God and the mausoleum for the covenant chest to be placed there definitively. They also built the royal house, visitor reception houses, and the meetings and conference houses. But it wasn't an easy task. They ended up having to sell goods in order to fulfill the divine demand of great importance. And when all this work was finished, King Solomon organized a great feast, during which he said a prayer, asking the Lord for wisdom to lead his people. And we can read this in the first book of Kings, chapter 9, verse 1 to 8. Like wisdom, the children of Israel received spiritual independence and divine blessing that made them great and famous people all over the world. Many scholars, wealthy and high-profile figures around the world, you will find are predominantly from Jewish origin. Currently, the world is experiencing tribulations and various upheavals. The Church of Jesus Christ on earth, by his special envoy Simon Kimbangu, offer the solution of time, and that is to build the New Jerusalem. The home of God is the New Jerusalem, which has come down to Africa in a spiritual state. And we read this in Revelation chapter 21, verse 1 to 4. It is now left to us to build it in the physical state. This will only be possible with the love of thy neighbor, the observation of the commandments, and the accomplishment of the works of Gamba New Jerusalem. The construction of the New Jerusalem is the only solution Father Simon Kimbangu Kiangani, spiritual leader and legal representative of the Church, offers. The United Kingdom, through the parish of London Enfield, are building, at the request of the spiritual leader, a guest house of 32 bedrooms, and therefore request the financial contribution from all those who are aware of the situation in order for us to materialize the New Jerusalem. We are open to your questions and suggestions on the subject. Your participation is welcome regardless of belief
or background. It is a great opportunity to participate in a unique project that you will not regret. Please see details of where to contribute below. You can also contact the Reverend Minister in Charge, Pastor Pierre Diangangu, directly on his mobile, which is 07802 294 757, and also on 07424 886977. He can also be contacted via email, and that is laundreenfield, all one word, @gmail.com. Thank you. Sans plus tarder, tokobana maso na biso lelo na mama munganga na biso mama Louise. Tozali kolobela nini na poko lelo, tozali kolobela ba effet mental au etali COVID-19 au toyebi que euti ko ravager mokimo mobimba tous les 5 continents. Donc mutu moko te to mboka moko te ezalaki épargné, biso nyonso tozalaki affecté na likambo etali ya pandémie. Alors totali mingi na ba réseaux sociaux, tozalaki vraiment accro biso nyonso na réseaux sociaux. Lelo news to journal télévisé ezali kolobela biso nini bato ya ba mort et comme élevé tina niveau ni to koma ki biso nyonso télévision ezali kaka kolakisa chaîne d'information. En tout cas tomoni ba dégâts ou esali non seulement sur le plan physique, mais tomoni pe ba dégâts esali sur le plan mental, psychologique, émotionnel. Alors, Maman Louise Azali Monganga, c'est vrai que spécialité est sur psychologie, to mental health, mais Azali peut mieux placé à Bisabiso, Makambo Italie mental health during the COVID, donc santé mentale pendant la pandémie du COVID. Donc, to aussi la Maman Louise, à quoi vous Bisabiso. Bas symptômes, il y a COVID, à votre quoi bas symptômes dans les alignées. Soki yo esiko ozali kolanda biso ozali na ba symptômes wana oyo Maman Louise akoyebisa biso ekozala important okoka koluka aide ya munganga nyonso Maman Louise akopesa biso comme conseil tozwango à la légère te bandeko pamba te c'est vrai que maladie oyo ezali mpe ezali koboma. Alors Maman Louise ebisa biso na pandémie oyo esiko kokotela biso kata mokili mobimba tozala na posa okoka koyebisa na biso nyonso ba symptômes ya COVID-19 ezali nini. Merci maman na botuna na yo wana na kanisi maladie ya COVID-19 ata mwana moke soko toli kaka pona nini ozokenda classe aba COVID na bala mike bayebi ba mama koko bana toyebi ke COVID eza maladie moko eza mabe eyebi biso kati na mokili toyebaka na biso yango te. Mais depuis l'année passée, dans le mois de mars, d'ailleurs, le 23 mars, c'est le premier anniversaire, il y a lockdown, donc on a dit confinement à la UK. Donc, maladie de la dengue, il y a qui voit vraiment et pessi passe. Bon, symptômes, 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 na kanisi biso to ba symptômes ya COVID-19, et ça na moka bi ba so ba posu. On a posé continue c'est ça donc on sommes des oya ya kosu mo donc non ozo ya moté on va des sika kosu mo continue so et la semaine non kosu yo moto yo mo bi ya moté et puis température nous avons une high temperature d'un fièvre ma casse fièvre on a évalué à 38 degrés Celsius de température oh nous ça des colo il y a 38 degrés Celsius et ça dit moko kata ba symptôme il y a COVID et puis na ba misala na saison mona et comme ça comme dans musala maman aux autres checker température donc ceux qui température ça va à 38 par exemple on a déjà symptômes il y a COVID par exemple qui nous s'isoler là et puis lorsqu'il y a smell solo aux autres solo on perd odorat na yo groupe saveur na monoko santé donc on a parlé de symptômes il y a COVID-19 donc ceux qui déjà au comité bilo aux autres on subute na monoko besoin que ce soit là comme côté la fièvre on a élevé la température à 38 degrés Celsius et puis on a soit là les symptômes il y a COVID-19. Voilà, ok, ce qu'on a pas trop
va se retrouver dans la symptôme wana. Et l'on est baboye pour ça là. Barobenga, barokende sur place na l'hôpital, barokende balamoko au monde médecin général na bango ou bien les nini. Normalement, dès que baso koyi bisa biso na ba télévision, na ba website, na ba site internet, ceux qui déjà au monde déjà na symptômes moko wana kokende na hôpital, même GP na docteur na yo oyamba yo ta komona yo te. Et comme ici, il faut au sala, donc au sala formulaire, bon, on a internet, au côté internet, au côté d'un site internet, il y a docteur nayo familial, il y a GP nayo. Après, on remplit le formulaire, donc là, dans un développé, des symptômes boye. Bah, on est pas pour orienter yo, et ce qu'on est ok. Même tant malade, on est bandaki. Et ça qui n'a pas plutôt mon quoi, ça qui a réservé quand on voyait bateau, bah, ça symptômes. Et puis, parce que l'hôpital, ceux qui étaient à l'hôpital général, ils étaient à la porte, ils étaient à la bateau, ils étaient symptômes, ils étaient à l'hôpital, côté l'hôpital dans la zone. Tout ça qui est dans la zone rouge, dans la zone, il y a zone rouge, on les a pas bateau, qui est positif, parce qu'on testé, on a testé avec positif, on a red zone, ils étaient dans la bas, bateau, bateau, à risque. Neti bateau bazar trachée stomie bateau bazar ba problème respiratoire bateau bazar à risque dès que nous déjà a comme ko recover comme on malam tout ça comme ça ba amber zone mais bateau bazar qui na green zone bateau bazar qui na complètement négatif alors on a pu tester positif à route na red zone mais après tant nous c'est incubation ta isolement tant l'équipe donc on va passer sur test et a testé négatif directement va tirer na green zone. Donc, ils ont dit donc, surtout les symptômes, on a aucun hôpital. Mais quand on a comme un peu mengi, et comme il y a tous un test, on a symptômes, on va pas ça le test. Mais il y a déjà en soi, il y a des symptômes, tant aux autres développements, aux agents, on n'a pas seulement la belle qui est en haut. On a des symptômes. Si quoi, les symptômes, on a des symptômes. Nga siko na nyonso les trois symptômes na tenda nga na développer kaka moko nga ngezalaki nazaki na tester na monoko donc kuna monoko ezalaki te nazaki so nazo le bloc na tia pili bena tina munga kuna ka kuwana et à part wana nga symptômes na développer ezalaki ba courbature mama nzoto za kosanga passe so na articulation passe nde ba symptômes nga zaki na moyo mala na malili na nzoto malili pena zoko malili nazaki na température malili ba courbature koso pete mama nazokende musala donc yango wana balobi ke bakaro ya bato bazana na virus wana baza même na libanda ti bazali bisa biso ke bovana na ndako c'est vrai pour mutu mususu omona na libanda ata na virus mais tellement avant la symptôme te eza na période d'incubation tant mususu ba symptôme na bani ko se manifester te oyeba te ke mutu aza na corona oyeba te alors ceux qui sont au développé des symptômes, ceux qui comme que non, ok, nous avons la test, ok, na test on l'a. Ngata on a développé des symptômes, il faut ça car c'est le cas dans aucun musala. Na ligne tena que nous avons infecté tous les départements, et que ça la peine d'avoir fait le priorité. Nous avons que ça test là parce que c'est positif, et puis là comme maman, na voyé combien d'amato na baninga. Maladie les gens ont sécrété sur le baccalauréat pour les malades à sonité. Pour battre comme à tabakangi, mon soir ça peut n'a pas ça souffrir mais à relever tout solo la cabaninga tout solo la ca. C'est très important. Ndé mon niveau reçoit na aider à couper ça auto non que non ça la test. Ngata na moni kana bino il faut que ça test maman. Les gens ont gratuit maman. Na keka na remplir ka ba formulaire wana parce que un test. Lundi na mon attend dans ce qui test sur la samedi. Samedi le 2 janvier, si on appelle ça date, le 2 janvier. Le 2 janvier, on est acquis samedi, dimanche le 3, lundi le 4, on a mis lundi le 4. Papier chez Nanga, malade Nanga, Bazo, c'est la clinique, Nanga, qui n'a pas de clinique, lundi, on a 7 heures, on a 8 heures, on a ce qu'on a dit, il faut que on a awa, yo testé positif d'un coyote. N'a en forme. Malgré mon azo comment va combattre mais dans en forme nazo kan tout na ma casse na ko ke musala tout ça faire mon mon tout pas si moi ba bien na ko kana na ke na ka ba benga bina ko ke musala ke ko bimate na yo na famille ko bimasute ko na ndako banda batani siko banda jour na sa test na ngai alors batani lokola 14 c'est le 14 jours entre 10 à 14 jours il faut za ndako na zaki na kana na ndako donc si na traitement peut aller dans mon comme si on reste dans l'hôpital tant que moi oh bah traitement
traitement au bas sur dans l'hôpital ils ont traité juste les symptômes depuis que sont dans la fièvre élevée tu peux ça antibiotique donc qui c'est oh ils ont le cause diminuer fièvre de quoi paracétamol voilà aux autres tu vas passer antidouleur pour diminuer la douleur donc ils ont juste les symptômes ça va montrer que non ça les blood test de maquilla que ba CRP na yo et la cause d'une infection quelque part ba on peut avoir antibiotique en tenant compte il y a allergie na yo. Donc, corona c'est le traitement. Le traitement, nous avons un ndako et puis on met dans un mois distant à Baninga. Le traitement est corona. Donc, si vous avez conseillé que vous avez un ndako, vous ne pouvez pas en battre et ça a raison. Pas battre, quand vous avez un ndako, vous avez infecté quand vous avez en tout cas, vraiment, merci maman pour PCBISO vraiment. Les symptômes il y a maladie vraiment c'est très important que maman lui ça petit koloba pour voir la nanda que c'est très important ce qui va y bien vendre nanda ça na souci yo moko pesa na souci ya bato oyo bazali banda pour bato mingi bazali autobengi na anglais vendre bazali vendre tout ça ba koko ba ou bazali na ba 60 ans 70 ans bazali vraiment la facilité à attraper maladie et surtout le cas basé bien na pour ma respiration bato basé ba asthme mingi basé ba maladie bien ba COPD wana bato ba smokers bato ba COPD ba chronic obstructive pulmonary disease le bato basé na problème ya respiration pour na mingi za radio na bato ba la cigarette bato wana ti ba personne to mais la cigarette c'était biso bato ba beaucoup plus de chances. Pourquoi la cigarette, maman, les a sujet, mon sous-sous, de votre mais mibeko ya lingomba na biso surtout zo landa yango eko aider yo ndenge maman vous avez un titre ya émission na yo ezali la santé n'a pas de prix donc soko lingi ozana en bonne santé ozana malamu moi ba mibeko bazo pesa na lingomba et la biso pe cigarette eza malamu te maman batwana ako distance ka kolongo a tikuna tanzo ko bate pe maman azokoka te et puis tout le monde a même ba sac de benga ba sac d'eau to ba comme à l'école ezala pas battre maman bataka cylindre ezala oxygène na kati pour moyen atambola moi distance azokoka te ndo omoni koko azotamba na sac na moko azana mi eloko te mi oxygène donc nyonso wana mpona nini komela cigarette car la même cigarette c'est plus un problème respiratoire c'est plus un cancer c'est plus un maladie belé bato wana siko baza mingi na nzela ntango omoni mwa surtout mikolo koma mwa ekomi kobima mutu nyonso komi libanda ntango ya kosala attention eza ndenge wana papa donc ya so na lobi mikolo eleki toyebaki te ke non cigarette eza mabe mais après des années bango moko bato oyo kaka basalaki cigarette oyo na nsima ya pake ya cigarette bakomi kotia bino bafoto ndenge nini ezali kokoma bapoumon ndenge ezali kopesa cancer mais cancer ya monoko ekomi kobebisa biso bakimbaniste tozali baprivilégie ya kozala kati na libomba oyo esika mpenza cigarette epekisami na kati na code moral epekisami en tout cas tozali kokende vraiment na lobango na kati na émission na biso c'est vrai que sujet oyo ezali vraiment vaste eza na makambo ebele tokoki kolobela mais vu temps tozali vraiment obligé ya kokende mwa na lobango mama oti kopesa biso basymptôme ya covid tokosenga mama mpo tozali kolobela likambo oyo etali santé mentale na biso pendant pandémie oyo biso ebele tozalaki vraiment tozali ti lelo na minute oyo tozali na kati na choc mpona makambo oyo ezali koleka mingi ou bien nakoloba kutu mutu moko te atika komona likambo oyo na kati na vie na ye que baéroport ezala fermé bafrontière fermé baéglise fermé bozokutana so na bafamille te bandeko en tout cas vraiment mingi bazali mpenza na kati na position ya choc ntina minute oyo tozali bazali vraiment traumatisé très traumatisé yango tongai tolobela likambo oyo tomeka comporter un peu aide na bandeko oyo bazali na kati na bandako oyo bazali komona que vraiment bazali se sentir lonely ndenge tozali kozoba na anglais bazali susu na contact na famille donc bandeko ezali vraiment na mutu nyonso oyo azali kotraverse période oyo azali koyeba eloko nini mama nash azali koloba alors tona besoin maman Louise akwa koyebisa biso mental health santé mentale eza nini elakisi nini epe importance na yango ya kobatela pe ba mental health na biso ezali nini po ezali très important
tokanisaka plus ta mosusu physique na biso nabatela miso na kolata lune soki biso etungisi soki natutani na kotia pansement mais sikoyo tobosanaka nde sikoyo awa cerveau mental health eza très très important il faut toyeba mpe kobatela yango Maman Louise mental health to santé mentale elakisi na bandeko bazolanda. Merci maman pour la montée en tout cas santé mentale bien ma mental health et ça dit bongo condition mon et ça là va changement na façon ya moto azalelaka échange aka ndenge nini omona moto akomi kaka na akomi depressed donc akomi na ba stress moko élevé likambo ezali moke wa ko résoudre facilement mazoko ka souter moto akomi dépassé azoyeba souter ko bandela wapi akosousela wapi akomi na anxiety donc moto akomi na anxieux akomi ka kobanga ebite nini oyela ngalo biso na sali bonye akomi na ba idée moko ya komi boma akomi na idée moko boma mususu to mona ka bango to kuta na bango mingi na hôpital mama soko tune o mona ka ba yena ba police ba yena o mingi na hôpital ba yaka na mona police o wana so komi na mabe wana so komi agressif o mona komi violent ba yena na hôpital kwa nini ba kuti likolo ya po moko kuna afandi ka likolo azoni ngami bwaka na se ou bien azana balcon alingami bwaka kwa nini après au lieu quand même avoir ka ba voix tant so so mbeli azoti na tsambeli bomo moto so mbeli tia boy sala boy obi bwaka azali kola balcon bazo bane osana 4e étage obi bwaka na se donc eloko moko na solo ba dès que le barato sana moi eloko mona kati ya motema moi esprit moko bozo tinda yo fomo so bana yo sala boy ozo ma eloko za mabe ozo sala yango mususu omona kaka neto mela bakisi ba neto tika bakisi na mandat mama tellement tant mususu muta parce que réponse moi ya ezala ngo penda mabe penda ba na mabe te mais tellement déjà ba changement c'est ça déjà au niveau ya cerveau alobi te asuka bakisi na so mettre 10 20 comprimés to kuta madame ça mais là 30 comprimés et puis mususu on met la table on met pas paracétamol la pambo te à suivre amlodipine bakisi attention à suivre bakisi ya antibiotique à 5 6 angisi maman nyonso pour ami bon on a nini cerveau ça se malamu te alors a combien na ba idée on alors tant ba ko mona ke moto azo ça se monter ça se malamu te ba ça so yi famille zo ko ba contrôler te ko ba koma makasi ba koma makasi tant so kanga yo ko kanga ita ba koma na force ya makasi à la majorité to mona biso ba famille ko benga police ko yasi ba meki ko kanga ba be ko swana yo so mon ko zo ko coopérer na ba mote ba ko ba kangi o to benga ba kaka ba kangi maboko at ba kena na hôpital l'hôpital kuna pe maman ezaka pe moi pasi ezalaka na mawa ozomona ndeko aye poni moto esa so malamu te eloko moza ngo face et puis bakoma na kada musupe so likolo bata fandi kimia donc ozomona changement mental esali na kati ya cerveau na ye transformation donc azoko copte azoko kate alors ceux qui azala ekuta agressif na hôpital bakoluka kaka ba meka ko aider ba soigner ye nino na madembe ba faire remonter morale mais so kaza agressif maman na sina na mona ngamoko ata mosana salaka to pesa yo kisi comprimé omela so ko oza na o oza donc ozo ko coopérer na ba staff omeli comprimé malamu ko mela ko tranquilliser yo et puis ko réfléchir malamu de ko ça la conversation mais so yo liko coopérer te liko ko mela comprimé on a te to pesa o tonga donc on a fait to informer que non le ko to pesa comprimé limité to so pesa o tonga ezaka ka façon ko senga pe consent alors ceux qui olingi tonga so ko lingi ngote pendant que oza agressif au niveau constituer danger soit na yo moko soit na basa bazo kengela yo ke ozo ki sapo to mona na hôpital limbisanga na zonga moi c'est moké dans mon famille bongi police bien ba to ka ya tantela ba monyo kanga me kuna likolo ya pomo zo ngomi bwaka ba benga police ko ya kangiyo so za na sac na yo sac amena yo alors police ko kanga na bilo ndo mosana matamba ya hôpital avant tout nga nurse na ko kengela yo na ko checker sac na yo ko tablo no sana ko bata mana ba mbeli ba gilet ba ciseaux ba biloko moko eza ya kitoko te wo ko sokisa yo ko sala yemo mabe ou bien ba tumususu alors to ko checker biloko na soko sana ata na purse to ko tana kata purse biloko sana purse ba carte na yo biloko na ba velo bona yo to ko tia ngo na ba ko to na property mo na sec mo to garda ba biloko ya ba malade
tokomi kombo na to regarder ngo tita mutu ne ko sa malamu nde to zongisi ba téléphone so sa to confisquer kango pour reconstituer danger wana ceux qui mutu akomi agressé maman nde to zolo ba ba symptômes ya mental health et surtout ceux qui na moni surtout to ba mental health na libanda ya momoko et aussi maman to 500 na période où to sa na la pandémie mama to moni bato mingi bakomi na problème bakomi na eating disorders bazolia na ndenge moko exagère parce que baza na distraction te distraction moko komeka kolia akofanda kama mkimke tellement ça pesa okilité soki afandi mkia kia kasi lokale na bato baza na ba alcool abuse bato bamela masanga bakomi na problème donc komela masanga alors bato wana komela ezoyede mpe bango na santé te na hôpital tozoyeba bango mpe ebele mama na ngai ebele na bato mingi comme na maître mosusu eyelile batata na bamama na kati na ndako oyokani eza te tellement omesalaki moko abimi na ntango azongi mosusu akei na poko azongi soki nyonso bokomi kaka esika moko bozokomona na donc ezali ekokani mpenza te dekomi na baincompréhension tokomi kose découvrir neti libala eza mosusu ya sika donc bokomi kose découvrir bongo badiscussion bamatata ekomi mabala mpe ekufi mama c'est vrai mabala ekufi nga na yebi libala moto ekufi kaka mpona baincompréhension na moment oyo donc bazoyeba te donc yo ozalaka nde boye ozomona tata to mama akomi agressif na bana bazocomprendre lisusu te bana bakomi très mal à l'aise bana mpe bakomi na mental health parce que bazoka koloba te poso balobi bako upset papa to mama donc ekomi mpena donc mawa ekomi passe donc esali mpenza kitoko te pandémie oyo ebebisi mpenza bato ebele batata mpe basekret mingi ozeki ya kobomama eyebani na période na kaka batata te na bamama na kati na bafoyer so nalinga loba malamu na bafoyer tata mosali soki mosala aza na mwa camarade mwasi baye na telefone mais na ntango ndenge akomi na ensemble mama moko kose faire des soucis parce que amoni tata akomi ka mayele na telefone akomi mayele na telefone boye ndenge nini nzoka ezokana mpe mama ozoma mama ya mosu akomi avali kaka kimia mpe mobali oyo nazomona ye clair te mobali oyo mama akomi kose faire des soucis nyonso mpeka na kati ka ya maladie mentale oyo bato badeveloppe mingi na kati ya période oyo eza vraiment ndenge wana epuis il faut tolobela mpe likambo ke mingi na biso toza bachrétien toza bakibangiste donc kotikaka ndako na yo ozokende baactivité église na semaine ezali lokola grand fête epesaka biso kimia moko boye na motema na biso ntango nayebi ke non lelo nakendaka afiki mercredi nakima bondeli tokutana bandeko tosololi mo moke toseki nasoki na elongwaka koseka eza très important balobi ke laughing is a great medicine donc sikoyo tokomi tozapena susu baactivité église susu te dimanche ezalaki esika okende mpona kokumisa tata nzambe bopesa ye merci na ndenge abateli bino pendant la semaine et donc nyonso wana bandeko eza lisusu te mais faut biso nyonso tozala vraiment honnête mais vraiment ebeti biso nyonso tobeta ye mama omona moto avandi na ndako avandi kaka na mpona ye moko azokoloba te na bana bakomi mosu na ok okuta na mire mwana komi otuni yo komi boye mpona nini ono nakomi nanga deja bord nazosanuye donc mental health ezoyela biso nyonso na bana na bafaçon nyonso moto afandi kaka boye ozomona humeur ya moto echange kaka directement donc mood na ye komi kochange facilement ozomona nyonso eza basymptômes ya mental health oyo eza mpe dur oyo ekomi provoqué na covid-19 donc covid eza eloko mo malamu te mama eza eloko mo mabe mpenza te ya mabe et puis eloko fo tolobela mpe tozolobela likambo etali la santé mentale mama biso me namonaka eloko constat oyo nasala ke na kati na communauté na biso congolaise ou africaine sujet oyo ezala nango sujet tabou mingi balingaka kolobela yango te so bamoni kaka moto asali dépression bakoki kotonga ye bakoki koloba oyo asimbaki kisi te boye oyo donc bakoki koclassifie donc nayebi kutu te ndenge mais eza likambo eza très important faut tolobela yango loka mental health awareness eza très important faut tolobela yango ezali likambo moko tabou te ezali likambo moko ya soni te ekoki kozwa n'importe qui na motu nyonso na rang social nyonso ekoki kozwa alors ezali très important nde tozolobela yango mama louise conseil nini okopesa na motu oyo azali kotraverse période oyo ya difficile oyo ntango aza déprimé ou aza stressé eloko nini okoloba na bandeko non mais eza ya solo mama ndenge oti koloba yango wana ya solo likambo ya kozala mental health ekozala tabu te
et vous avez tabou à tant moqueté bon et ça maladie et soit comme montunyo sur que soit yo que soit mato que soit montunyo so bon les années de l'objet de mettre on fait aller changement il y a mentalité à mon il y a pas pensée ozali na moi loko moko moi choc moko toyebi même ba kolo moko o toyebi bana mi balé ya ba konte oza la famille royale ba bela maladie wana même ka pour nini kaka choc ya ndenge maman na bango kufaki et choqué bango ba comment donc maladie mentale o ko yela ne mutu nyonso mutu moko azali na plus cher pa na yo akufi to eloko mo se comméder brusquement c'est ça quoi choc o za mutu nyonso choc o za mutu nyonso donc vous allez mo to ko mo lo ko la tabuté ndenge na Afrique ezalaki bien après tout le monde a ba communauté parce que non so mo ka mutali boma ba komi ko seka ke ba mutali boma non ba tali boma nyonso ba tama boma nyonso bazala mabete mutu mususu ma na dépression mais à ce qu'on réfléchit pe malgré ça na moi tant mususu mo na ke mood na donc il meurt na eu tempérament na et ko ça peine kiti to eza na monde normal to pesa pour mata alors né à moment na kaso pesa on va kisi ya bomela mais ceux qui ont un problème dans le moment ko so fait très bien mutu pe ya liboma o na maladie mentale à réfléchir donc il to ko le ka na yo mutu o za maladie donc ko ça la tabute to ko negi to ko sakana baninga parce que poli kama ngana sina mona mama mutu azui maladie mentale kaka kuna ba stress choc ba na musala yo yebi ndenge mambo to na ba injustice to na mboka na hôpital et ça aux salles les armes mais mama na yebi yo ngana vivre ngo na misu na ngai mutu ba inde musala jour moko bo sis na e bo vi di kuna bien qualification na bino année moko bo ba inde musala date moko quelques mois après seulement mutu ba baptisé mais yo zaka na niveau na wana akomi likolo na yo akomi kopesa oba instruction sala boye ntango so baza na respect surtout pesa aza na ye na éducation ya kitoko na famille na ye taso kopesa yo ba instruction n'importe comment tabi mais moto ebiso otali moto awa ntango so aza neka mwana moke na nage par rapport à âge na yo aza mwana moke baso biso ba instruction ndenge wana malgré yo okosala kaka oza obligé osala parce que oza na posa ofiro oza na posa ya mbongo donc eza pasi mama mais tokoki koseka baninga ndenge moninga azwi maladie wana ke c'est au contraire il faut to approcher bango to soana bango tant que ça eloko mo zotungisa po mingi ezalaka esengaka kopartager expérience na bango tant que so eyela yo mais yo obika okoki koyede mpe moto wana bakoki koseka te ke non omeka korepouse parce que ye aza moto ayoma non eza maladie bongo et surtout biso bandimi toyeba kosungana to se supporter surtout soki omoni changement na kati ya ndeko bozalaka na ye oyebi ye okoki komona bachangement moko boye kati na ye ntango mosusu moto azalaka baba akomi mingi wana mpeza symptôme mama nanga eza mpe symptôme elakisa mpe ke moto aza na problème okoki moto akomi kokima bagroupe akomi kaka ye moko akomi kosisole na point na ye kaka ata likambo ezali ya batafani kaka kimia epe te moso moni akomi distrait akomi azokanisa mingi to azoyoka bavoi ndenge tolobaki azoyoka aya besipe ezoyoba na ye soki makambo nini donc moto ndenge wana il faut korapproche ye mobene na ye pene kosola na ye et puis na bahôpital mama baaide ezali kaka na hôpital le problème wana eza wana malise na kati yo te moto ya ndenge wana oyo déjà akomi kose sentir ta mosusu abandonné azoka mpe ta mosusu soni akende koloba na ndeko na ye keta naza na problème naza kose sentir susu ndenge moko nde nazalaka susu te déjà moto ndenge wana mpo akende kozwa aide mpe baprofessionnel eza déjà difficile donc eza sikoyo responsabilité ntango mosusu ya entourage na ye à seul âge bamoni changement wana na kati na ye koapproche ye mbala moko kobana kopesa conseil que oza na besoin ya aide bato mosusu bakose sente ntango mosusu akokobengaka nazaki bomba donc eza mpenza eza délicat eza sujet complexe non mais mama ndenge olobi wasaki nazwa yo maloba eza ndenge wana donc na communauté ndenge tozali wana esengi tosunganaka tosimana so moi moninga na difficulté fo kosunga ye kosunga eza teke non okoki kotonga ye boye akomi boye non fo korapproche moto wana ke non moto azalaka boye te akomi boye pourquoi est ce que malade azobelela kobenga soko omoni ke non yo na ye ntango mosusu relation ezolekama tokoluka te moto mosusu akende kozwa na ye mpona koyede ye ozokomona et puis aide eza partout même na kati ya macomité soki eza te lelo tokomona biso na internet na mboka munde tout est développé technologie koma tellement développé kaka na internet soko obeti kaka omoza nango omona babimisi lien moko wana soko oklike neti surtout na cas ya bamaladie mentale bacharité eza ebele
okosela kaka te moto ya koyebi soki non kende kokutana na hôpital bien kende boye non ata kaka soki obetika na internet soki obeti tantata obetika non problème naza nango boye nasala ndenge nini omona bacharité oyo esoutenaka bato ezaneti bamine eza ebele bacharité eza ebele ya bamaladie mentale bakopesa yo conseil même kaka na gp docteur na yo gp na yo okoguide yo mpe aokoguide yo ke non kende sala boye tomonaka bango mosusu omona ye na hôpital kaka aye na urgence na eni alobi nazoyoka neti na miboma alors bakoyamba yo bakoluka baencadre yo bazula bato baza pena bamental health team oyo bakoki koede baza spécialisé na maladie mentale bakoede yo bakoencadre yo okomona oyokono malamu mosusu omona tata na likambo ozali kotungisa kaka neti likambo housing mingi tokoloba mama na biso mental health ezalaka cause na makambo ebele touta kopesa badéception ya bolingo tout à l'heure touta kobeta lisolo ya choc oyo mama akufi bana bakomi na dépression bakomi na mental health mosusu mpe ezalaka likambo ya choc ya liwata mosusu ya bolingo moninga aboyi yo ou bien moninga akufi ou bien eloko moko boye esali yo epuis ngai na hôpital esika ngai nasalaka mingi namonaka moto azolalaka na mbeto azalaki kotambola na ntongo asokoli alati bien alati cravate alati atie bamake-up na ye ake mosala mais sikoyo aye kosala accident ke azwi problème na colonne vertébrale eparalyse nde tomomemba aza so na contrôle ya masuba te akoza so na contrôle ya salete te alors sikoyo komi yo nurse oyo kosokola ye osalela ye ntango so maboko dignité eza te ntango so maboko elembi mama azokoka sokomilesa te yo nurse yo infirmière il faut kosokola il faut lesa il faut latia elamba sikoyo akomi kokanisa ngambo nazalaka boye donc mosala bafusinga asala nake kofuta facture na ngai nakeke kosala boye nake nanga na gymnastique akomi kodépendre na yo mama eza mpe esalaka quelque chose na kati ya motu na bango donc maladie mentale okoki kozongo n'importe quel moment et puis moto nyonso okoki kozwa yango donc eza so moninga aza na place wana oseka ye ako moto akoseka to moto akotonga non ede ye ntango mosu omoni moto azoya monene makasi pesa etoli moninga tala olakisi moninga nde basalaka effort mwa régime to mwa bagymnastique c'est ça mpo moninga akoma azonga normal po eza normal te mais okoki koseka te soki oseki osali liso moto ama kofuta yo te akosepa na yo te ozomona donc kokima ndeko na yo te po akomi na maladie mentale kokima te benga kende koede ye obien elakisa ye esika nde yakoki kosik help esika na yakoki kozwa support so yo omoni kokoka kodile na yo wakoede ye te luka moto akoki kozala capable ya koede ye nde tozala na kati ya communauté fo toedanaka biso na biso fo tozala sude biso nyonso main dans la main to travailler ensemble ndenge papa loba biso esikolala lokola bakola mwa esika moko kola mokele esika moko eza très important en tout cas na biso bana ya tata Simon Kivango Kiangani bozali vraiment nombreux bozali kolanda biso na pokwa ya lelo à travers la télévision na bino à travers internet en tout cas vraiment ndeko soki osi omoni changement na kati na motu kozala na distance na motu wana te apporter ye soutien na yo aide na yo et surtout pe la prière eza très important surtout la prière okosalela ngo pe sujet ya mabondeli ke atala ndeko na biso tozalaka nde malamu azala vraiment active na makambo ya tata nzambe mais tomoni vraiment changement moko ya makasi kati na ye tokosoutenir ye ndenge nde na prière très important tolelaka mpona bapasi na biso moko te to baposa na biso moko te mais tozala mpe na souci na baoyo tozali kosala eza famille et puis na bavisite po kotalanaka po bato moto so akomi kodéveloppe basymptôme wana omona ndenge tobaki akomi kosisole soki azali koya na église mona aoyasi na église akomi kovanda ndako to moso amitiki alors yo moto nzambe azopesa mo makasi nene motu nyonso ya malamu il faut koyede motu wana na bavisite okende mpe oki na ozobetele basolo sokomolike soki neza mabe bien elamba eza sale te okoki kosokola bilamba mpe opesa mpe elamba na motema malamu nzambe akopambola yo na motema malamu c'est ça na motema malamu nzambe akopambola yo kopesa so ebele ya koleka mais okende koseka moninga te oke okokutana na sale te osokoli ye bien okuti ndako na ye sale te bongisela ye tata nzambe akolingi ndenge wana po maladie mentale eyaka na bana mikili na bamikolo donde na baki ezwaka motu nyonso esuki na moma oyo lokola covid-19 eyeli motu nyonso mama sans exception ozomona donc ntango moninga aza na besoin ntango moninga ya malamu ayebanaka na ntango ya pasi po eza maladi
et ya capé qui n'a rien. C'est ça, avant que ça soutien malamu et qui n'a rien. Surtout que la vie à prière, en tout cas, les avons très important. Pour tous les awa, mingi to uti na biso ba boka ba cité na ba ville na Afrique, mais to ye awa toye koyebana na komba tata Simon Kimbangu de komi pena libota to komi vraiment libota ya moment soki to moni changement to différence mon na kati ya ndeko vraiment to tika la kimia te il faut vraiment to lata souci pe passe ya et comme le problème la biso au membre de la famille bongo ndenge papa te a biso tant on surtout zali ba membre d'un seul corps o kuna za loboko o kuna za lokolo o kuna za ndiso o kuna za munoko po ndenge to lobaka ngana kosa na kosa mai mais makolo ezo kwa kotambola te maboko kosunga ngai miso mpe kolasake mai nde yango wana po omoni te oyeba kodistingue te mai te oyeba te donc tozali wana tozali bele toza koconstitue biso nzoto moko corps moko po tosunganaka totambola biso ensemble nde papa azali kobata nyonso tolokwa tozala lokola bapoele yango tolalaka esika mo tolamuka esika mo donc mpasi ya moninga ezala mpasi na yo mais mpasi ya moninga ezala objet ya koseka na yo toseka ye ke ye akomi boye eza malamu te wana tata nzambe akozala esengo nata moke te eza lipango te eza ndenge wana vraiment biso bana tata Simon Kimbangu kiangani tozala na elika ete tozali na bino kaka esika moko tozali kolanda émission na biso ndenge ezali kokende mpe tozali na elika ete tozali mpe kosunga mpe bandeko ebele oyo lelo bazali kose retrouve na liboso ya télévision na bango balobi vraiment likambo bamamo basouleve balobeli mpenza ngai alors ndeko na ngai nde balobaka don't stay in silence, don't die in silence bandeko na ngai telema oza na koyoka soni te oza na problème ozo kotungisa yo sowela moninga po oyo ya confiance akopesa yo mayele akopesa yo conseil ya kitoko po mosu aza somiso bazali bongo matomonaka bango kosepeli conseil nzoka ya lingaka yoka lisoyo na kwakende kobeta pa moto mosusu moto wana nde wana nde yango tolingi te tolingi bata nde wana te na communauté tolingi bango te papa sima moko alingaka bata nde wana te babiso moninga aza na mpasi ayekoyela pa na yo sunga ye so omoni kokoka te kende te lela taka moto mosusu awa oye kosunga ye mais okende kotonga moninga wana te songisongi yango nde tozoboya ekomi nde problème sikoyo na bato mingi bakomi na bareserve ata aza na likambo ndenge nini ezoki kotungisa ye azokobanga kokinoso na ndeko na yo akutana mpe ta mosusu na baka ebele yango wana donc vraiment wana nde mabe bandeko tochange wana nde mabe pasi ya moninga fo ezala pasi na yo po lobi mpe yo okóma na position wana okóma na position mpo motu moko ayebi futur aza te azali te vraiment na yango vraiment ezalaki vraiment masolo ya kitoko oyo tozalaki na yango vraiment na ndeko na biso mama Louise oyo azali monganga en tout cas vraiment tokomi kochute vers la fin ya émission na biso mpona mboka lelo kasi vraiment baémission ekozala lisusu ya ebele oyo ezali ya solo mbala liboso toyambi mama Louise mais tokoyambaka ye lisusu na baprochaine émission oyo etali santé tozala vraiment na expertise na ye ya mbwania na ye oyo nyonso oyo ye azali oyo ayekoli na kati na université mpe mbwania na ye mpo tolobi te ke mama Louise azali mpe mosali na kati na etonga ya tata Simon Kimbangu awa na kati na paroisse de Londres azali mama longi oyo tolobi na français azali mama catéchiste na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu kiangani alors boyoki ndenge alobi apesi conseil na ndenge ya monganga mpe apesi mpe conseil tant que nganga ya nzambe to mosali ya tata nzambe na kati na paroisse de Londres tokomi vraiment kokende vers la fin ya émission na biso tokozala ta mosusu na une ou deux questions ya suka oyo tokopose na mama na biso pour que tokoka kosilisa émission na biso ya mokona lelo sujet oyo tozolobela ya pandémie eza vraiment kitakita eza vraiment eza sujet moko lourd eza makambo ebele oyo tokolobela mais vu ngonga toyebi ndenge télévision eza ngonga toza oblige ya kokatakata makambo mosusu mais nde nauti koloba na balandi na biso tokobengisa yango lisusu na prochaine émission mpo todéveloppe bapoint mosusu oyo tolobi ete na mokona lelo mama Louise ndenge tolobi pandémie oyo ntango ye kokota na kati na mboka na biso tozolobela mboka na biso ya Londres mpo tofali na kati na UK eloko nini ntango vraiment lockdown na liboso tokoti eloko nini oyo emokaki yo mingi koleka ntango tozalaki confine na kati na bandako nayebi ke bino baminganga bozalaki kosala na bino comme d'habitude mpo boza na bapassion ya kotraite babaka ezali alors eloko nini oyo
et manquaki makasi pendant lockdown pour les négociations de contact dans le mois de mars. En tout cas, maman, merci mingi la question wana. Et là, vous pouvez nga personnel là comme kanga mingi église. Au moins biso bakimbagiste. Donc to bana nanda côté mokolo yenga. Respect à mokolo yenga, mokolo sabata ezabena très important. To mesana on nanda côté. Et comme la biso lokola habitude. Donc chaque dimanche à ta moy, à ta boule, à ta neige, à ta neige. Toki dans l'église. Pas matin ça mon bébé comme les quatre dans les gomba na biso. Bana bomwana. Et puis ngana za moyembe na linga ko yemba. Siko dimanche na obananda ko kokate. Donc no yembe la wa maman et là comme ça ko miss na za ko manquer minute ke église. Même bana na ngana ndako maman. Bazek même moi qui m'a bito ke l'église donc nga bito to ke pour la ni nga bito corona. Donc la pose comme ça que c'est corona. Mami que we go to church. Non, to ke n'était pour la ni corona. Ah. Ngala dans ko miss ming dans ko rater ko manquer ming église. Mon ça c'est faux dans ko ke ne pas battre ndeko yebi ko ça c'est ko et quand rater maman nga bien mais merci ming na bande ko no se bonne ba prière ndeko za ko tepso na ba prière. Tata Nzambe abateli biso toza toujours vraiment tozo koloba malgré que bobela ki mingi bobela ki ezaki grave te topesi kaka ba soutien pe ba condoléance na ba famille ba père de bande ko na bango na temps wana mama ezaki temps ya difficile ezaki temps ya pasi mais merci mingi Tata Nzambe parce que mo kemba on ndinga abateli biso mama toko ezaki facilité ozokende mosala ozobanga est-ce que lelo nga malade ya kozwanga te malgré ba équipement la tête ba pipi on to la mozoyeba te ba masque ya makasi mo ase kanyo tam zoko na moi moto on zo et puis bilamba mama ezaki passé ozomona ba bilamba plastique ba jebo na moi ba ba pipi wana ya plastique wana to bazoluka ba ebite nini o ba to rolata eza malade ya sika protection nini to roza maman ezaki jamais vu maman donc na moto na imagine ko tu na kati ya room eza side room moto na kati kuna obikangi kangi ndenge wana mais Tata Nzambe aza malamu abatela biso ni maman Louise eza na likamoko eza très important ya kotuna yo donc infirmière ozosala kati na hôpital oyo tolobi na anglais eza high risk ozomona ndenge bato bazali kokufa ozolanda na kati na information ndenge bazali koloba bato ya desi ndenge ezali komata sikoyo yo na kati mpenza ya bato wana toloba bato ndenge yango hôpital bato ezaki donc ogéraki likambo wana ndenge nini ozolonga mpenza na ndako na ntongo ozokende mosala oyebi ke oza na risque ya kozwa covid ezaki ndenge nini. Merci maman na motu dans la vraiment ezaki facilité et puis attends ça en hôpital il faut y avoir ça na wapi pour ngai na musala na baki ya ko na sala na continence wana eza part time mais na ça na ba shift musu na sala na urgence na salle d'urgence na AMI na hôpital zo sala na shift zo ne bazaki conseil de kopesa masoko obani ko développer symptômes dans l'hôpital te benga na téléphone ozo yoka nurse in charge or coordinator ayambi coup d'appel que non mutu moko azo développer symptômes yo oza on dit ozo sala mozo yoka mutu wana fa ya hôpital bisika yo ozo sala siko ozo ko banga ne singa personne na momana papa azalaki awate papa na ngai papa na ngai azalaki na Afrique donc nazaki ngai mona bana siko nazosala na eni ne ozo bakende siko ozosala nde bisika ba malade na bazo kuye siko ozo ko banga siko malade ngo ezo mape bato mama na biso ezali ko bangisa siko mutu mo alinga ni waza te biso devant la mort mutu sa abanga siko malade ngo ezo pona ngo pete siko ngana za plus exposé siko nazo pona ke so inga na su malade wana we mona na ko transmettre na famille nzambe na ngana ko sa ndenge nini mais tata simo ngana saka malama le bina ngai il faut qu'on cata ni wana maman ba chiffre na zako sala extra habité mbongo za suka te po ba nego mingi ba kufa ki pona lokoso mbongo c'est ça ba nego sala donc ba tellement ba nyonso ba koma ki tellement ba nyonso ba koma na malade na ndako ba kolombo photo ba pe bazai ko banga ba komi ko banga ba komi étranger ba ngomo ba bindele ba komi ko vanda na mandako mona ta ayoka ko mutu pasi moko akoseli abi avant na ndako azana to akozana ndako alors biso lokwa lokosa mo biso ba noir to kufa ki be mingi po to zaki na souci ko sala musala bon ezaki c'est mal ko sa mbongo mais to za pe na souci ko sunga bandeko
otalika kuna ba staff imaginez-vous na ba malade na ward moko ezana na 24 malades et c'est par exemple 3 ou 4 infirmières mi balé c'est baza on dit bien moko yo za na nda obité na tende kaka na soko na ko zape malade wana alors na moi na biloko na zanga mona bana na reconstruire de wana na tika la kabisika na sala kana na temps partiel que na bana botia na sa ba chiffre de belé ba heure supplémentaire wana na mona nga bi tondi ba mala mo boza nga bino lo boza nga mbongo mais boza na nda boza na kimia que o se passe dans l'école passe alors na tika ki ko sa na ba urgence wana za ko sa kana musala na musala nga ya temps partiel mama tata nzambe asura biso ko mabonde li tozako bonde la pe mingi tant même bana mike o tozaka na ndako bana to l'accès bana ko bonde la bana ba ko bonde la makasi depuis protection de temps après c'est la biso et puis na encouragement bana de ko pesa biso na ba téléphone et puis na mboka to to mona ki chaque jeudi mona ba so beta bino maboko ba beta so maboko que non félicitations ko to ba biloko ba héros to ba ki ba héros tous autres ba vie na biso na danger donc peut-être au monde qui va don ba charité so continuer sur leur colia ba restaurant ba la biloko ya moto mama o ezala ba c'est pas que c'est le bolia dans la cantine dans le son biloko c'est son biloko comment on l'a offert la qui gratuit nous ça ba encouragement pour que to songa pour ceux qui sont ba na nda ça comme ça soldat ceux qui ba bina ok no boya pour ça ko boyo bibi déserteur de tout comment qui obligé malgré biso ton ni mama mais to tamala so to tamala ta Nzambe avec ko batela biso nde mama to kopaki malamu to sai musa malamu et puis c'est l'autre zo ba no boye mama ezaki facilité oya na ndako bona télévision ça on souteka ça mama to ba kufi batu boni ba infecté mama ezaki ko to batu bi ba koma na maladie mentale kana ba biloko mingi tile lo batela na télévision de mama à l'époque na karizaki so tali ba news on se parle de ça quand ndenge ba bomi batu kuna batu ba guerre batu so bunda mais na période ya covid oyo ba guerre to mama minduki ata ndenge ezalaka o ndenge toyoka ko banage croix ezali sute bacrime ya bambeli ezali sute bato nyonso bazali na ndako mais c'est comment kaka combien bato lelo 1000 personnes bakufi o 2000 personnes o combien d'infectés nde ça on demande chaque jour yango la mais tata Nzambe aza malamu apatelaki biso mpe tozoloba na bino mais c'était pas facile mama facilité et là on est une question non plus et là on est c'est que non to ko biso malamu mama na ba jour on a des constaté na ndako mais to créer kaka et comment il faut créer moi ba répa mo sala ka te to komi ko lokana internet bala ba ngelo bo ndenge ni ni so mama o la mbeli bana ba se pele na bana ba komi ko beki ba cake ba komi ko ba gâteau ko sala bilanga nga parce que mama na sala ki bilanga na sala bilanga nga lobi soki to kota kama comme ça la so vidéo ya bilanga na sala na la ndunda ya face bite ko koloni o ya vert mama e bimi na bilanga to yo kaka on a poto bilanga simba kate benga parce na mama na sali bilanga na kata lopango mama tala ba ndunda ba fleur ba feuille ya mine ya vert wana to kotia na kopesa yo mama na kopesa yo vidéo mona nazo kumisa nga bi baloba na poto bilanga simba kate mais na mi pesa ngamo business mo ya kosala bilanga na koma na busy nyonso wana tata zate na zanga mona ba na funa kene musala de na ezali stratégie mo na zwaki yango wana mama na koma na même na makasi ya kotia couleur na ndako tata zate na pakoli couleur na ndako na ye na kona so ba photo mama na so pakola couleur na ndako donc ni so wana po nde stratégie wana même nenge to sa boito ebite ta musolo to ko to na ndako ta musolo ebite na ndé donc stratégie na pona na mo des stratégie mo ya kitoko donc ba lockdown oyo to lukate ko tambola kaka te vana ndako pona libanda de bisika malade ba porter ya virus ba za ebele libanda na kata ndako bisika mo bo ndako ko ma salité obani ko bongisa ba rechu to lambela maso tena basi ba rechu ba biloko ko ya ba salité za wana tozo négliger temps ezaré mais c'est que to zwa ki temps ya ko nettoyer au bouger rechu na yo dans ma deep clean ba ya so sale maki au bouger rechu au Congo le pensement na sima on bongs o bila mama boya ba ne toboka mama na zuna tongi mama na very busy na trop occupé de moi na manouiller ezala kité donc stratégie wana mon ezali stratégie qui to ba mama ko sala ba ko adopter que tant to yebite ko to zo que tata Nzambe kam ta yebi ko to zo okete mais so de be ko to na confinement mosusu luka kaka bisika salité ezali na kata lopango bongisa o na kata ndako na ba chambre couleur ya ndako nga na taki couleur mama
babi moi ça atonga ndako te mais ngala tonga ko na taki clair asana bilanga mama nazana témoignage moko bana ngasa la mindunda baliaka te mais ndunda o mami akoli na bilanga bimi bana bale mama ndunda soft pete kitoko na bana basebe mami waza ndunda na yo na bien na bakomi kolia na mabonde na kati mama nzambe asalisaki biso nzambe aza malamu nzambe aza fidèle abatela très fidèle donc toza vraiment na esengo mpenza ya koloba ke toza na corps médical ebele na kati na mboka oyo to na ville ya Londres baza ebele na kati na paroisse na biso nyonso misato toza na awa paroisse de Londres toza na paroisse ya Ilford paroisse ya Stockwell toza na minganga na biso ebele kuna en tout cas tozokomisa papa Simon Kimaokana mpe topesi merci mingi na ndenge abateli bamama na biso bandeko na biso nyonso malgré que bazali kotravaille na bacondition moko difficile na badépartement moko ezalaki vraiment high risk nde balobaka mais en tout cas vraiment ata mosusu alobaki non natestaki positive nabelaki mais en tout cas ememi bandeko na biso na liwa te en tout cas topesi lokumu vraiment na papa Simon Kimaokana biloko ya likamo mama c'est vrai vraiment papa Simon moko azwa lokumu mate abatelaki biso nyonso na biso bata hôpital na bana na biso na UK vraiment biso nyonso abatelaki biso kaka nde na suka awa kaka na suka nde malade yango ekomi kokila te toyei koperdre mama na biso mama Micheline mais na paix à son âme mama Micheline naye kotika biso mais vraiment tozalaki biso nyonso malamu malgré bachoc wana bamaladi ebele mais tata nzambe abatelaki biso abatelaki biso toko mpe tozokoloba lelo donc lokumu masanjoli ezokozali mpa na ye solo maman Luce tokomi koshute vers la fin ya émission na biso mpona lelo tolobeli mingi oyo ezalaki négative oyo pandémie me biso ezalaki négative mais toki tolobela ata mpe mwa eloko moko positif na kati ya pandémie oyo eloko nini oyo omoni pandémie oyo ememeli biso ezalaki ya positif ya malamu tokoki mpe kocontinue koadopte ntina mpona lelo. Bon, côté positivité ya pandémie on a moni par exemple ezali mabondeli ya liboso pamba te bato mingi bayebaki kobondela te akoyani kaka na église ezalaki kaka paster akosambela kuna na ndako to ye vie de prière ezalaki te mais tellement eloko yango ndenge yaki ezalaki kobangisa toyebaki te ezalaki na fin du monde est-ce que elobi tokolamuka est-ce que alors tellement mundu ezalaki na peur kobanga wana mutu amepesaki na mabondeli même bana mike bayekoli kosambela tomonaki yango meme nga na ndako mwana ya moke ya 3 ans soki na aire ya prière soki oponi asambela te akolela oponaki nga te mpona nini donc eloko ya liboso mama ezali mabondeli vraiment tozalaki makasi baheure ya baprière nde papa apesa biso heure ya baprière donc vraiment tozalaki korespecte baheure ya baprière na 10 heures tozalaki kosambela na 12 heures na 15 heures na 18 heures na 22 heures 0 heure boza kaka na bana 6 heures du matin bozosambela donc na 6 heures du matin loka bana baza na bambetu mais yo mama oza na alarme na yo donc moi kuto bosa ezali po nyonso eza déjà 7 na alarme na yo soki esone kaka eza heure ya prière fo sambela po ozoyeba te lobi na kolakoka lobi na okende mosala eske na kozonga na kozala en forme donc ezali mpena kobangisa et puis eloko mosusu wana eza expérience baninga mpe bapesi mama na sens que masolo dialogue na bafoyer ezalaki te po tata aza tout le temps libana mama azaka ye mona bana mais batata mingi mpe basungi bamama na masolo ya kitoko baba mosusu bakomi kotangela bana bango babuku po batata mosusu tanga kotangela bana kobeta bana bahistoire ezalaka te mais batata batangi bana dialogue po éducation ya bana ekomeka na ndako po baklasse mpe ezalaki kokangama donc bana bayekoli mingi kolamba misala donc ezalaki mpe siluka moko ya malamu et puis eloko moko nayebi te ekozala donc banal mais nga namoni yango eza malamu ezalaki na nzela ntango ozotambola libanda mama na ngai moto akolekota mosuku akotala donc akoyeba teke oyo aza mokolo to aza ozo tutana mais tellement tokomi na social distancing mama social distancing obona yo ozali ya moto atiki lobela nzela lepa na yo leka na yo na babus ozomona pena distanciation ezalaki pena makasi aza kuna epuis donc yo oza ata na shop okoki kosomba eloko avant moto apusa yo fo longwa nani donc vraiment ezali omwa kitoko ezali owa kitoko ya respect eloko mona na bakisa susu ndenge tomonaka bato mingi bazala na defo ya kokende na shop chaque jour kokende osomaka biloko tellement maladi toyebaki maladi ya libanda
na kasi to comment qu'on na shopping peut-être une fois et sur les autres les 2 fois donc ce bika ça les shopping il y a toute la semaine pour que les sous-sauter va bien ça sous les le mois kitoko et c'est que le mois même bana ba mesela ki no so binana pa bana ba comme une indication quand na kata le pango na kata le pango kaka so ta nga livre na ebia so beta ba na kata le pango so na moi jardin donc pour nga wala c'est que le mois kitoko donc au lieu au mika ça so bana pe ba comme ko yoka maman ata senga mama nana kena pa ko papa ko kete po malade za kuna mana bandi ako ba yeba ki peso so ka asali mutu makasi tant so ba kanga e po ba ko ko pekisa bali ko mama tapa ba so ba kangi lo bando ke no tama ba ko no kima mbango to so velo yo mo ko sai ko na yo esa pe kama malamu donc ezaka na négativité mais nous appelons pas positif pas comme positif ou biso de ce monde pendant Covid ou ba mingi ba yekoli msa maboko c'est ça pendant que photo qui maman Louise a loni ndunda na jardin ne kana simandao a loni pe ba lié pe na bana donc ils appellent na makamuso za positif et positif pandémie ou épidémie biso dialogue entre couple tata na maman tant vous avez tout le temps mon ka sala na tongo tant vous avez zo na poko vous avez accueilli donc vous kuta na kutu te même pas kutu temps ya dialogue ezali mais la période où vraiment bayokani masolo la malamu pe ba s'écrire so pe bimi pe ba histoire ya kala beta pe donc vraiment nyonso ezaka ka ya mabete vraiment donc tokumi vraiment okende na suka bandeko na ngai donc tozana elika ete bino nyonso oyo bozalaki kolanda biso na poko ya lelo bosepeli na masolo na biso ya lelo soki basuggestion ezali pourquoi pas kocontacte biso na email na biso ya Radio UK tokotunga bamessage na bino nyonso tokozala mpe na esenga korépondre bino bacritique na bino baencouragement na bino nyonso vraiment ezali bienvenu topesi lisusu merci mingi na invité spécial nabengi invité spécial pourquoi parce que ye nde moto afungoli nzela ya émission na biso oyo ye nde moto azali invité na biso ya liboso na plateau na biso ya la santé na pas de prix alors mpona kosilisa tokopesa bandeko na biso nyonso bisika nyonso oyo bino bozwami tobosana te ndenge tolobi la santé na pas de prix tomibatela mpe tobatela bandeko na biso tosilisi bongo na ngoma tata ya mwana mpe tata moyokisa tosengi yo pesa kimia omokili po ete bana bayo basalela yo pesa mapamboli na bayebani